téléspectateurs, amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission Micro Libre. Cette émission est toujours la news, il y a artiste, musicien, comédien et puis la société. Alors, les leçons ensemble avec Dédé Miongo, 36e chambre pour que tout ça le musala obli bolinga comme ça obli botinda tout ça lango yango tozawana moi Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, de la giga de la presse congolaise nebi ke bo manka nga moi trop hein faute nanga te EHP Media ba voyage pe mo ebele yango siko naza pour moi awa nazongeli vraiment musala bono ngai et ça fait vraiment plaisir. Alors je remercie d'abord notre maman hein, maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants et notre boss Edo Amani, notre papa makamako kamwe bandi lelo na yambela bino Audrey Moliye bébé Audrey Moliye les combattants à goût sans souci. Audrey Moliye yazalaka na pona koboya pona osali mabe tracé a bon saison sur nzela ce que le bela banani parce que déjà te comprendre tes goûts sans souci parce que longwa c'était d'abord Viviane ce que comme tout il y a le serveur central Gingomba Longwe, très chers téléspectateurs, amis internet, couple sans souci, et Kosuka Wapi. Yim te yakana ba idée, yim te sala makamu nyoso, mais le a Longwe na évité. Alors tu donnes Audrey kota kama pour que tout le belango parce que pour te so benga groupe sans souci comme Wapi, ba bazo longwa. Équilibre pour la nini bato futa mbongo na sponsor, bango bazo liate, makamu zuma me belé so yango na bitu le belango Audrey. Bonjour Jemima, bonjour Réal. Donc nanga moko yoyebi ndeka Dédé Miongo, papa Mandefo yoyebi. Jema, merci. Nanga fier soko yambinga na émission na. Ma fier makasi yoyebi ndeko nanga. Sikoyo Audrey, yo etake porte-parole ya mouvement, porte-parole ya groupe sans souci. Lelo yo bato longwa. Tu na zonga bien, osenga longwa. Radio à Longwe. Après bango sikoyo Viviane aye kolongwa actrice osoka zo jouer et à l'équipe actrice belé na ko jouer siko lelo azes na groupe sa société na ebate nani nga ko azo sur place na ale sukala makambu Gingomba Jemima omoni to na système mutuka tango etambola mutu na arena o akitaka tu comprends Jema yo ko kitana lemba ngana ko kita boye o musa kitina limete mutu na mutu ana arena e tango na bango ko kita na arena bango kitina bango baza lève donc ce nom est bon pour se pela ba longa po yo mo ndo dans la base que pas tout ba longa Viviane la longa po na yo Audrey Gingo me pas longa po na po ni songi do boma ba te pas zwani na Audrey zwani papa je crois que Ngai na Lubango Ernioso, je ne suis pas le président au sein du groupe sans souci, je suis ni les cordons. Vous comprenez, dans un chef, mais dans un cordon. Mais le songi. Non, moi dans songi te. Si vous tuni bandeko, on a au tangi ba combo au balongwa, mon côté a ebisa alongwa pour na Audrey Moli. Azate, j'ai maillé bisangai rôle ya Gingombe, ngana osala ngote. Rôle à Viviane, na osala ngote, ngana wele la rôle na bangote. Ngaba catégorie na ngai ya ba clé de mukanda. Masanga wa uté ko bala félicitations surtout bala ga yoyi on pas félicitations na mon ami bato wela na ba rôle na ba enchetu lumbai batata ina nga ba moyo wana na ucha songi na bandi ko tangi ba kombo pour na gagner ni voilà quand on a rapporté parole yo la kawana la bouche du chef donc papa pour d'autres chefs tout le monde expliquer bana pour tout le monde entier raison o et ça que to ba na Viviane alongwe pour na ni pour tozo na nani Jema Viviane Abiel aza mokolo ayebi makambo osala comprend tala na yebi so oyebi Sarah Moussao Sarah zala na groupe sans souci alongo est-ce que groupe ekufa te mupura papa na biso Tito azala na kati ya groupe sans souci bamundangandanga bazala na kati ya groupe oyo groupe ekokisi 30 le 28 mai oyo tokokisa 30 ans ya GT groupe ya loi université mutu tout a roleka na ye mais groupe ekotika la groupe et ate loi so bandeko wana balongwe groupe ekufa non Jema na annonce émission olobe eloko mo boye ndeko gi apesa ba idée ngana olobe za faux serveur central ba idée tout za la pour ça souci écoutez et ça la rayem dans le Jema to décortiquer ngana yo qu'est-ce que c'est serveur central et eloko mo ezala wana bayaka bachaka ba donner sur yango bachaka ba donner na carte nango. C'est que biso to ba donner biso to ba tamayele to yaka to biso komabu
Gingombe azalaki script azalaki simple muto akomaka na groupe on comprend yango mboshilo kinzonzi ve wana nzambe apambolaka ye abatelaka ye ve wana aza grand akozwa mwana na ye William Kinzonzi atie wana akomokoma lelo gi azati ndeko nanga o tangi kombo Gingombe azati pour ngolakisa ke groupe sans ces grand crée de mukanda azwe script niveau likolo on comprend groupe est à la maté maman groupe sans beaucoup misara gi na ba niveau o beaucoup misara bongo te azala niveau na pas ça la musala déjà bien muta comme c'était là niveau o ya zaleli nanga comme ça yo ye ba Gingombe oye ngana Gingombe na groupe sans société Gingombe ngana yeba Gingombe la première fois équipe jamais football jamais na stade oya nini ya vélodrome na kitamo ngana zala place bosala ba biloko ya comment je peux dire ya bobo joie na film les kaka la série tina na TV 5 ba sa Gingombe ba joie tika lokutako mon frère ayebi oyo asolola na ye Audrey Molie o azali boso na ye ayebi Gingombe asala musala oyo yo zalaka na ntolo za na te ya ko makambo wana te nga tikala otala ete nga na tikala kotala ete to tikala makambo lokuta na tikala ta mokolo moko kotala ete ba Gingombe faut ba reconnaissant qui pour la première fois na vie na a joué c'est pour déjà Serge Asimbe na loboko ayebisi ye na mboshilo kinzo ba yebisi batele makabu muta simbi fait masanga pour la première fois na vie c'est Serge lui et ça pas papa Sami Kevin na Nyangwe ayebi ya makambo kokosa te Serge lui est coach ya oui muta simbi fait masanga pour la première fois na peso information c'est Serge lui na pièce à bijou na ngai a joué inspecteur on comprend c'est Serge Juliet on comprend on moni ba Gingombe ceux qui ont qui parler un groupe sans souci parler ba Gingombe ba koza ba coupe on comprend j'ai mon moment ben abino yango na ebisa ko ba vérité je m'atalaka mutu ko Serge Juliet est-ce que Guy qui Serge na succès ou bien na ko jouer ata mukolo moko te Gingombe joue makasi maman omoni zela Gingombe omoni bagi yango na ebisi yo bagi ba lokwa ba étudiant omoni ba étudiant oyo te bakokumbo te o pesa référence omoni ba étudiant mo boye baba ndena bango ya o ba yaka banchiki na loyingi aya nchiki mais aya na objectif te na yakaka na pale ba mona kena kenda université ba Gingombe non il sont masolo solo la ngai mima o so na ngai eliki ntobanga siko avenir a groupe sans souci et suka wapi nene Gingombe azate credo aomeka ndeko meka aomekate toi na Gingombe aomekate gi maman gi abande okomani gi de ay yitangela ngata filme o giacha yimto za kuno yeba acha filme moko te ngai Audrey Molie na tie 4 idées na kacha groupe natangela nacha infidélité yé moko ayebi nacha mauvaise pratique oya joie o esala lelo célèbre idée na ngai yesko idée na nini onga na joie on comprend nacha moki nani mabe futa makana se histoire na ngai yesko achani on comprend je m'a atangela film oya cha bagayar 0 et a film mboshilo kinzonzi a salaire plaisir moi ya mawa atambola kana ve ba salaire plaisir akomba komona masala ngati eloko te biko de Molie nga na yebaka te ofela ka bepo ebi mukololonga la bourse singa za mutebe sopena na oloba pena ke non mon cordon équipe mba Audrey atutaka tolo ba na groupe ça souci de lo ba bengani pour kozana pona ko so ba ninga ba kiyo sepeli j'ai mis ma ya makamba ko sepela te to longwa na ndenga bien longwa zala reconnaissant soko komi ko finga ko to uta ya mabe bonga se ya fingi bin maman Guy a sali mission Guy a oloba ye azaba tol yo ya kokuta ndako batu de salama ndako batu evanda makamunyoso yo batol papa na biso Tito abenga batol te Guy est na vitesse age aleki Omar ebisanga na nini maman on peut se poser dans côté moté pardon aleki Omar kabongo maman pardon ta ko sala ba jeter na vitesse omoni na vitesse makam mais bon omoni ba tebele jouer te mais na vitesse ndi avi na ko jouer yo so moto côté que Omar aleki te nga na zela bande ko ngai baza awa bande ko ngai ya la team wata baza wana ba yebi ba masolo ba joueur so ba en équipe joueur oza la meilleur yim to aka titulaire siko banda dia kota na Omar akota comparer bango ba principal o ba joueur na joueur makasi na joueur ba principal ebeli na bango mibale to yebi te yebi sangai to yebi omoni il n'y a pas mat omoni bat le quoi ba Serge Juliet et mon frère que j'ai salué en passant ba ça ba référence la groupe sans souci ba Guy batika ko za ba référence te omoni lelo
batangaka couple ya Mama Chako na sans souci. Soko longo yana batangaka couple ya Serge Julien na Flore. Siko yebisa ngai Gingombe batanga na nini? C'est un rôle non peut-être à base joueur ami na actrice mo pas ça maman non c'est pas ça et rôle ba pesa ngo par rapport ya musala na rapport ne ser na mo Picasso kinzonzi de komboshilo kinzonzi alobaka musala. Merci beaucoup. Le savoir ne ment pas. Quand on connaît, quand on connaît pas, on apprend. Vous comprenez? Le savoir aussi ne suffit pas. Mais il faut payer au bas qui ça rappelle sur ma et continuer à faire. Vérité, on a eu des sabbats à porte bas partout. Batimiso na olinga nga kolobate basuba. Batimiso sozo mona ye mukolo ozo mona bo asuba. Tokenda veiller ne kwa suba. Wapi? Tokenda veiller une église de kwa suba. J'ai ma moninga ne na boye. C'est là il petit le moins très important au bic qui rouge en contredit ngate. Wana masana nga bic rouge, wana mama sana ngai. Marambo lo bic e bokela veiller mutu mo kasuba wana nani tangela biso da EHP. Tata mukolo asubi na mbeto. Bonga azwi na nga Julio. Masana ngai ya mupanzi ya Dicap la merveille. On comprend? Ndeko na ngai tokenda veiller tunaka bana sans souci nyasa. Tokenda veiller mukolo nani asuba. Mukolo nani asuba pasteur banda ko bondi la bi o esa sorcellerie. Ngana fanda ngai tuna créé de mukanda ngana fanda na batu misusu na berger batu misusu 200 tinda koloba yake yo pe ba berger op na nda couper ya merdi lu futu ml j'ai mima j'ai maté tuna merdi bien moni mona moi wana tuna merdi bien. Merci beaucoup. C'est là j'ai maté parce que tu comme dans la souka émission tuna merdi bien a oyebi sa vérité. On comprend? Nani o asuba kana groupe sans souci. Tuna. Voilà to tuna ba. Wana tangelo koma mutu. Tangelo koma mutu te tuna nani bisuba. Merci beaucoup. Omoni voilà. Omoni batebele loko yebo le koso. Merci. Le koso j'aime loko yebo mabango le koso. Totika le koso pour ça ne musala. Merci beaucoup. Ngai on fait ça conseil na nikuna nga Gingombe. Papa otikala ka papa. Tout bayebi que papa non c'est contre des chefs. Tu comprends? Ndeko sala musala na yo na ninga malamu respecter ba grand na yo. Ba grand na théâtre ya ba Serge Julien ba na yo o kuta na musala ya ba Flore bango respecter bango ndenge biso pe respect ka respect ndenge to respecter ka bino pour to ya ko kuta bino na coupe sans souci ngana kana problème na mukute banga contre des chasses. Maman batbaye ba ke tozo to na ba préparatif il y a 30 ans d'existence il y a groupe et banda le 28 mai 1988 le 28 mai oyo 2018 au 30 ans na 22 ans infidélité dans l'antenne A. Pourquoi j'aime ma to fêter ça numéro bana poto ba tout au niveau benga biso na plus 243 89 64 36 481 plus 243 89 64 36 481. Je suis pas Mario, moi, André Moli et je suis pas Mario. Tu es marié? Hein? Tu es marié, mais tu n'es pas Mario. Biti rouge. Moi, ça m'a pas contredit ngati. La team Ouattara contredit ngati. J'aime. Ceux qui yo au lobby aux obal, hein? Ceux qui yo au lobby au bal, tant moi ça na Kasangul au Kende wapi? Au Kende Kasangul. Mais ceux qui moi ça longwe ba ndundu be Kasangul aye awa. Na abali muninga. J'ai mis ma pardon, bino botika ka polémique. Na abali muninga. Ah, je m'en bats gêne belé. Bah gêne belé les lots babali bango soni na biso. Soni na biso na monde. Wana ngo toucher côté ya Herman Kasongo to boy. Pesa numéro nini ba kas na to succès mission. To succès mission. Biki ko jina tan ko mamu. Parce to succès. Te na tuni na tan ko mamu. Ke na to tanga kana bio. Te jema. Omoni biso ba niveau na biso to tanga ba komba n'importe qui te. Biso ba niveau na biso bagarre les commis. Ndesi ba Gingombe na saleli mon frère publicité belé l'émission biso ba niveau na biso biso ba niveau na biso et ba bagarre na ba nigérien na ba ivoirien na ba go 30 mois pour finir na pesi groupe sans souci mambote na pamboli ba jaloux na ngai na pesi mama cc Olga Wabalou ko sa ngali sumu yoyebi Amanda Mbaki merci beaucoup Flore Bango mokonzi cordon Omar Kabongo Piron Ndombasi. Ah, quand moi c'est moi ça y est, bana. Merci moi cité. Doudou abali les lois. Moi ndé to ça émission. Merci beaucoup de Audrey Moli et sur la Flore.
Kiamona. Ah, on a parti Fleur Bang. Kiamona. Ok, merci beaucoup. Félicitations. C'était Audrey Moli et les soldats du groupe Sans Souci, des papas poudre de chasse, le président JP Bouetouna. Vous comprenez, il y a le Makama Lobby, son langage qui est Audrey Moli. Donc, la question de qui y a la réponse, c'est ça. Et donc, merci beaucoup. C'était moi, Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise. Merci à JB Koumalou, tu as le vrai pétrolier de Dallas, ça je n'oublie jamais. Et na bino tout na baki anno 2018, bino tout kana sensation du boké. Merci à maman GH, la maman de cœur, maman de tous les enfants. Merci à Dédé Nyongo, 36e chambre pour na Moussala et merci à notre boss Edo Amani, notre cordon. Et Kibumba. Donc on va nous se retrouver prochainement toujours avec moi quand émission au micro.